Merci. Ngai mama ebino nde bomoni ngai awa na botama na nga na ki handicap nde bomona nga boye. Na utali bo mama na ngai. Na zongo na mokilité na botama boye. Na boti na zona bina za mobile na bala. Eza moi cher na balate. To vani na mobile wana mingi. Metalaka mibali so bazumbongo ndenge comportement na bango ezalaka. Yango esinga ngana zala na ngambu na ngai pe azala na ngambu na ye. Grand frère propre, papi le chancelier ML, papa m'a passe ma mère doublée. En mot même place aux Akuna, sans oublier la petite fille, la mignonne, Caroline Happy. Nana ma kokite, ya kotangisa mwana niveau université, mwana avandi. So ba soutenir ata mwana o na canal na ye akotombola ngai. En tout cas, beaucoup de gens qui ont tiré micro allo bande on a osé belé na poto batamté à malambo ça na bine belé mutongo la maman Anne-Marie Banza on a camarade de baibé de la maman ngai maman Jackie Kenny maman place aux ali wana dans le ba ngai té donc il bosunga Inès moi ça peut même na brad peu pour andi ambo té sous place aux ali ba Aisha bilonyo so ba juste pour na poto na émission na biso to ba mission ça 100% vivant avec handicap soutenons les handicapés maman ngai nza ma PC makasi ya commerce ah makasi ya commerce ça la commerce na yebi déjà. Attends que si petit n'anga bon attends que jeune garçon tout le diplôme na ah mais ma coquille au côté université zate maman lui peut-être pour na mon monter habiter que on bosso melanga bosso non azaka na posa aide ya moi parce que fiti na ende aide na moi na nzambe so moi ne le tangi bien assisté à l'université azu musala a aider moi bango 100%. Kasivie na natonya wana posa bolingo. Américain balobinga notre betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane et mama baba tata mama bande ko bana mikolo pe baleki boy ba keto na site ya sika to na site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bubuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Oui, très cher internaute, moi je suis de partout aux îles Bakorlanda, émission de mon collègue, la chaîne de préférence, Sylvie Mode TV officielle, où vous avez présenté pendant votre humble serviteur, Belon Korama Beka, ingénieur Beka, ingénieur Beka pour Annie, parce que moi-même je suis à la fois caméraman, je suis monteur et je suis chroniqueur. Moi, absence c'est un Rodrigue, parce que Rodrigue a un problème, papa est malade, azo landele vraiment. En tout cas, besoin mon, tout ça, plutôt dans le centre, on a besoin de funda. Centre Funa Théo, le camarade Abisso parce qu'il a trop demandé. Avec m'a trop demandé. Et nous avons éternisé ma micro, nous avons passé parole. Mais avant de passer parole, on a toujours commencé à m'emboter. Nous avons soutenir maman Abisso Sylvie Luké, Baboni handicapé. À chaque fois, nous avons dit que maman Abisso, nous avons encore. Nous avons sur les longuités. Vous aider maman Sylvie Luké. Vous aider, surtout que tout le monde presque la fin d'année. Tout ça, moi, manifestation, que bébé photo salle, tout qui est dans centre orphelinat, tout qui est dans le centre handicapé, n'a pas orphelin, pas orphelin, tout qui est orphelin en tout cas, et c'est un macoki pour quelque chose. Vous aider maman Sylvie Moussapi moko sur les longuités. Bambote belé. Maman Anne-Marie Banza, maman chérie, maman place aux Ali Bambo tenait belé. Bah jouer Noël d'avance déjà na PCO place aux Ali donc na fait mon bimba Bambo te belé. Maman Nathalie et Sombo, maman Nanga sous Bambo te belé place aux Akuna maman aimé la calette, maman bébé place aux Bambo tenait belé. Mon grand frère propre, papi le chancelier ML, papa m'a passe ma mère doublée. Bambo te même place aux Akuna sans oublier la petite fille la mignonne Caroline Happy. Donc place aux Akuna tonton te salue. Bambo te nabino et belé sans oublier mon vélé baracho. Simon le Barachi, on a boss à Kabarasa Bassingaye, donc à partir de Tanzanie. Mon thème la Rose Ngoma. Couple mon hôtel en bazar vraiment fantastique. Sans oublier les amis Stéphane Bass Solution. Maman Sylvie Luké Bazana, pendant que les handicapés, tu vois, chaque fois, émission c'est à 100% handicap. Soutenons les handicapés. Vous avez dit que maman a un PC micro, à se présenter à Zanani, à Salani Navi, Petoye Basso Zanani. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien. Santé ça bien, c'est une personne avec handicap. Dès que tu as chaîne, biso handicapé, biso bana handicapé, tu as camarade handicapé, tu as balé handicapé. Donc biso ça pour nous tenir handicapé. Maman quand on s'est présenté na ba o ebele ba Hollanda na TV na biso Sylvie Mode TV officiel à partir à poto ba maman comme on est dans.
ngai komo nanga mama Caroline Chidi lire na vie ndeka bomoni ngai mama na bino ngai Maman Caroline, maman biso moi c'est kitoko to kité pa ndako maman Caroline. La carte centre hein, on a carte centre Funa. Hein, la carte centre Funa to solo maman kina maman na biso pour avec m'a demandé na bato belé. Maman tu nga toujours pour mes questions ça question primordial. To tout na ngo nyonso. Tu nga to ba bit handicap ya bandeko na biso maman na biso. Tout le monde la plupart des gens handicap na bango peut-être ya na ba accident. Même si c'est ya contenir ba polio. Même si peut-être malformation mo botama kinango mais ce que tu habite même so Caroline handicap ne ndenge nini botama nango zoko par accident to ndenge mika ko expliquer biso. Merci ngai mama ebino nde bomoni ngai awa na botama nanga na ki handicap nde bomona nga boy na utali bo mama na ngai na zongo na mokilité na botama boy biso abotama boy wow. Pour la plupart des gens, tout simplement, qui peut-être non, qui causé par polio, causé par boye, donc il y a un maman abisso abi abotama boye, donc handicap maman, et ça donc ils ont zambé moun tasinda qui est bon mokili, ça même tasinda qui na mokili boye, et bien pourquoi? Maman abisso nous a boye, ozana bana, puis ozana papa zali. Merci. Na boti mwana moko Jonas Katoto et on appelle mon panzi, Jonas Katoto. Na boti naza zona binaza mobile na bala eza moi cher na balate to vani na mobile wana mingi metala ka mibali so bazumbongo ndenge comportement na bango ezalaka yango esinga ngana zala na ngambu na ngai pe azala na ngambu na ye. Merci. Lek nanga général place zali bambote no donc yo ndem to oza moiza maman na yo to soutenir maman na yo nzamba songo tanga malamu aussi ba classe un jour za musala po maman na zala erreur plutôt na kati ya famille ezate ko zimwa si moko kuma ki mwasi wana maman na biso zani donc maman bino boye donc zala maele parce que maman aboti maman to asungi maman to soutenir yo parce que so nga ma kolpete ngo bimatele ki nanga en tout cas mbote no place ozali maman to mona siko na ba famille en tout cas ba handicapé black apa na ba famille belé ba bima lokola ba ndoki on va bien avoir bon solo na so bi kombo wana donc handicapé minga muna on peut bandoki même so pesa on va chance na ba vie même so muna on baza batina te même so bando mépriser bango siko tango yo bimi na malformation ta bando kola na bandeko no to na papa maman na bandeko bando ko kumbo ndenge nene est-ce que bazaki na yo elongo ando soutenir na nyonso to bande ko finga to bande ko négliger to ezalaki ndenge en tout cas ndenge na botami histoire kutu papa ayebisa ngai tango na botamaki defe mobutu ayaki azwanga papa lingaka te papa lingaka te atala bi soka zo ke lobwa kelanga mwana ni tikanga mona yeba soka ko kufa soka ko vivre na bokwami bien na mama na la troisième na famille mona misatu libale ya mama na ngebe bakate ndena tambo na baninga msoka ngata na komaki handicapé papa na ngana mama na nga baboya papa boya ka mama pona nini mwana oyo aotambola te mengai bazwa ngai peza mwana na libota balinga nga mi mage mama papa bazana mokilité ngai deto tikali na monaki ata kofinga ba camarades batalibanda bafinga menanda kuna biso na monate na kuna bino monate gloire à Dieu bongo bien makasi et maman tout monde a pu bande kuna biso mingi handicapé la plupart tout ça mon peu émission mingi to moni ba bingana pe bana entre wana bango mingi so yo ki histoire neza la peut-être kabando ki ma peut-être déception azwa azaki na bato moko normal kazwa déception mo boye asu ndiko handicapé bavanda na bango à l'aise na bango comme maman papa aboti sio mwana aboti sio petit na biso jingas papa na zaki mo za makondo zaki valide to ampleka terme na zaki valide to epazaki handicapé papa oya boti Jonas aza handicap meke handicap nae aza na makolo hotel mané tout droit mais makolo nae eza bien papa ngana obakisa boye mobali handicapé mobali ya valide ya ezaka comportement eza comportement pour na vaina moninga na handicapé soki azumbongo omoni oya yo penza sabotage omoni penza sabotage visa moi bana mike basi akokende ko sala bolamu libanda azotika yo aokipe kutu mwana oya ye abotite mais ekosala nga pasi valide nini ngana leki na nzela valide te mobala nga azalaki handicapé mais namoni nanga esengote epai na ye. Moi je vais expliquer ça clairement dans l'émission on trouve à chaque fois que ça la valide ou invalide et juste quand mutema so za mutema malamu nzama boto apeso mutema malamu zaka mutema malamu to ça l'émission mon abubu na mon episode na poma beki to no pese ba beki je m'en souviens les noms c'était maman Chantal je crois to kana ko tikela ba beki na ena chaise rolane yaki to moni maman biso za na bana 6 ou 5 si je me trompe pas abot na mbali o aza normal
papa nous sommes à l'aise na couple maman biso handicapé c'est ngoma kasi mais mino mibali muso bozala ki aux 8 mois ça handicapé peut-être le moneka tina te au saboter non bazana ba sentiment bazaba normal au cas yo et là moi baksa ba ki nza masel biso mo kilio d'autres personnes sont des handicapés externes d'autres internes mutunyo na vie za handicap na ye yo zola na ngandi kona loza bongo oza handicap no za wana handicap no peut-être goza na nenga kati e munana te peut-être muso ke yoza nenga libanda e munana ndeti mama eza nenga libanda yo zola na nga peut-être handicap akasi alors ko méprisant kona handicapé te bino bozo nda boza handicapé na bandako o ndeko na biso handicapé peut-être aza boye asa le côté bino bo pese chance na vie pour pese chance père son âme défunt et kanda papa na mama sala kinini azaki un homme personne avec handicap ma construit il a construit des tricots peut-être des bateaux normal ko sala ngote a aider pe bateau belé ce que yo ndeko na peut-être na nga na minute aux handicapés yo miloba ki nga na osala le côté na vie nga na vena nga nge slipo na nga non koki ko bala ko ça peut musalamo quelconque et j'ai toujours dit ça vrai handicap c'est la tête quand tu es dépourvu de tes mentalités c'est ça un handicapé yo zola nanga peut-être que liboko ndete zate makaron maman la biso azali beaucoup mo ezate peut-être yo nanga za makolote mais mutu nino sala ndiko ko ça quelque chose okosa quelque chose na vie pour kosa la itine la société pour kosa pe moïse ya famille na yo ezanga te ko mimoni ko sana handicapé na mitiki na yo nga na osala eloko te okobota okobala pe kosala makambo nyonso o munyoso asala na vie maman biso ko tozonga epa na yo po eza demanda ma Sylvie en tout cas nde bazolanda na ekenge nyonso maman osala ani na vie maman o tekaka maman osala convex moko tuma ovano osala eloko nasala ke yo tete tozaki na nzela Brazzaville toteki ba maputa banini naza kutu pe na film moko moninga moko pa ko filmer biso boye le kakanini tanto nzela Brazzaville ekangami lufu efongwami tokepe lufu papa so na vanda kana sa elo te mona na ko tangisa te aza diplômé azu année o bongo desiko ko tangisa ezate mais nazaki na frontière à Beach Brazzaville qui ça naza na frontière Angola kini nazala ki kosala na 3e mois de ba corona et wana bakangi ba frontière nyonso dina minute au moninga mama na vandibo. Merci beaucoup maman nanga nzamba sala grâce a fongola makama fongola frontière fongama pour monyo sezonga to pesa ka merci na président na biso Fachi Beton président na biso zo sa mutu na place ne azui ministère handicap azui maman na biso ira na tia na maman bi passe handicapé parce que moi la personne fait handicap ayebi kinga na osala pour ba handicapé eza ngande bongo yo beto no bali na vite peut-être ba keto ministre sport atakuta yango aujourd'hui ta bali na vite ta ko jongla pa moyebi nongo te ba keto ministre sport en tout cas merci na président de la République to bike makambo zo le kanango bien si tuni ba tu ko destituer ba msusu wana to tanga ba kombote ba msusu ba yebi et ça biso bien parce que trop c'est trop toi pour ça changement quand tambo na biso président biso président mo ka jeune pesa ba ambition mo ka be pour na congolais c'est quoi aza tellement coincé à travailler pour na nini et ça qui est au côté bosi que la président na biso temps à travailler et kozala bien maman tout le monde a peu msusu bandika be bandiko na bien msusu na banzela ba sengaka et donc après un moto belango to bi que situation mboka eza vraiment passe mboka eza bien te oui mais pourquoi pas bandiko bandiko ba senga wana lelo ko za osengi peut-être quelque chose do bosengi na mo mukana ba pesa bango ba sa organiser ba noter ata manguba ata mama kala ata mama ata quelque chose kaka vie comment ya kosenga pourquoi mso sala bongo papa eloko na oloba eza ba misusu ba mesana ndenge na bango côté keza don gérance pe ce que za maele na gérance teza passe mutu mso o mona o senga ta ba pesier ndako mobimba a o gérer na yango te mais ça mususu pe moi ndamo za ngozo gérer zo bokola bana zo sala na bina za mona mo mena za en charge na za mama ya bana belé mais na kobota na boti mwana moko mais na boy na mama bana belé donc Serge ne mwana avandi na Serge awatanga mtu na otangisa ceux qui naza na vani na otalila ba ozonga pe na valeur te ba mama na totandeka mokosi na biso azu atelemisi social totala bango moyena komate mingi ezate eza ba misusu bakoza pe bazu chance ba pesi bango le bisu sa bimi na barabara et pesa biso pe soni et puis ça a été personne babi le 23 janvier anniversaire à moi na bino ande on bino belon kola ma triple sobeka to bota ma jour mona père nanga le 23 janvier to bota do il fait ça ma battu sauter abota ma jour mona papa na e donc jour moment le 23 janvier donc oui bango déjà anniversaire na biso kamite bango na nzemo na biso ndenge e bandoleka no dans chaîne na biso Sylvie na Koba Beka TV na ba chaîne na biso donc bo e mango bota lango e ko zala vraiment vrai bien to ko ba toujours une émission sur moment to ko ba pe to ça les fort moun maman so carotte ne to ça ne émission bo to ke ba jouer ko to ça ne lubu so découvrir ce qu'on est en soit lambaka
Débité ceux qui maman la manene wana ezana no entre parenthèses to bon on si mané to ça que maman na biso miso maman Charlotte na pese mbote place azali na maman misos maman to ko ba émission na biso elo mosusu oyo to poza ami que c'est mona ka bandika pe ba ami na via kanda to mona mi bandika pe ba bazami na kanda c'est la mine na Sylvie to ça l'émission na koko na biso maman boti maman Sylvie to ça l'année na Kisantu na jardin d'Eden en tout cas moi pesa bizarre relata vie à maman Sylvie na koma kandika pas bota maka normal daki malade polio boye maman Sylvie so peut-être maman ba négligé na vie peut-être la commune à bongote maman na biso mtaida la famille na bango azali konza famille donc on va battre non comme ça maman ngate non comme c'était non parce qui est vrai parce que tout ça ba bref oh maman na bango émission pe les gars na chaîne na bino mon nango donc par là je vais dire quoi que botika ko mépriser bande qu'on est biso handicapé beau pesa bango place beau considérer bango normal surtout elo pesa ngakanda terme na emploi ka valide invalide na linga na ngote oh moto aza valide moto aza invalide non qui peut-être na boutique mo go somelo ko ah elo ko so valide test cela veut dire que elo ko za mabe mais la batou normal que moto peut-être un handicap moi quelqu'un moto un handicap parce qu'handicap nous sommes un handicap na vie na bon peut-être d'accord moi comme ça la différence na moto na sur le plan externe ça normal ne bon soit le bayan ba ka valide mais nous tous nous sommes des valides invalide à la raté invalide ça peut-être moto za liboma a ko raisonner sur sauter il même ça invalide moi tu me suis repère ça ba couple normalement Alice maman Alice na papa kutuzoa na kati ya nomba kuna ba soutenir maman na ngai Sylvie noko Prosper na maman Nelly bambote na bino place bozali kuna maman Françoise Katendi maman bambote no ebele noko polo otika ba no televi ba fête yango maman Sylvie moko ko kate bo soutenir maman na ngana ekozala bien noko polo na maman Chantal na kati allemande bambote maman Élisée Masebo maman Élisée Masembo plutôt maman Élisée Masembo na Londres déjà qui na kin tebi ki masoleza na ngobé ba bon séjour awa ba joyeuse année ba joyeux Noël coup d'avance na bien so s'abonner la chaîne na biso Koba Beka TV Sylvie Mode officiel TV Pasteur M Vanga TV ba joyeux anniversaire ba joyeux Noël pe abonner na bino déjà d'avance et ko ça là bien Julie Boté la maman Lopango wana de konanga na biki un jour appelle ko ya nango et ko ça la biso bien vraiment Damaris mon Sylvie Lukeba Damaris vrai chérie après ça maman Sylvie on est après les bakoko mon sota bakoko on a bon sentiment na mbali na bo finalement place za bamboti ebele pla me dit petite sœur propre partie États-Unis ya benga nga my bro non ba mérité parce qu'on a mon lek na portant na mutema makas Enis Baizere ma chérie donc bamboti ebele sans oublier tes parents maman Jeannette na papa Vincent papa Pasteur bamboti ba lek no pe no bossa bango te pour na ba lek na nga be ba Keren ba Mardo ba Vicky ba Zebele bamboti Eric manasi bamboti to ko ba émission na biso maman na nga ba Vicky bandicapé ba mingi na via Kanda so Kanda ne za dire quoi parce que mon a ke bana ndiri na défaut quelque chose ça normal pour ba incapacité ko ça là ba ninga so ba sala ka to za la Kanda wana on a habité ande to batuming baba ko handicapé ça na Kanda ezala valide ezala bino batamakolo est-ce que vous en akanda te vous silika te quand tu le dans sens nini parce que handicap vraiment mi la majorité biso to yebi ba mitema mikusi to loba c'est qui est vrai ba mitema mikusi to ça l'émission de demande santé moi c'est promefa ezana ka ça vous ne so yebi yango to ça na tantine mo wana expliquer biso bino handicap biso to na kanda makasi parce que ezala ka boyo mona ndeko mususu peut-être za makolo azomuna yo atalo une fois c'est normal to kotana une fois bonatani mais ils ont autant nga siko fixer un regard hein cela veut dire comme zo finga handicap na ngai et on ça la biso kanda do apesi mo ba raisonner ebele so de votre part maman handicap na bien kanda na epesa bino di akwa mingi bon et moi na kanda ya msuzo za posa ya kosala eloko wana oko kango to tindi mutu tango sa manœuvre tango gangi a monike uzana kanda kaneza kana limite auto zala nango po mutu makoso za posa ozelo ko mbala mo akikozwa mais tango yo tindi mutu muna osa manœuvre pa yela yo malubaka ya kanda ndi mutu ebimisika na mwana ngai malobaka ya kanda mutu ebimisika na mama na biso kawa za mabota mina Kinshasa ko na Kinshasa to aza petite ayaki to ndengeni ngai mama bino na botami na mama emo na botami le 23 10e mois 73 mama bino kaka hôpital on appelle na boti Jonas na mama emo kaka ye siko eko kimanga na 10e mois eko botama na 6e mois le 7 2000 ans maman nanga za chenso mona mère nanga po mère na so baté bandima te mona ndeti cancer na ngai maman nanga bambote ne belé ba joyeux Noël na yo ba bona na yo mama bébé motema wana mère mort dans ngaki makasi sans oublier maman aimait la cadette bambote ne place peu aux allées mon père international papa ko ba l'artiste wana na lobela te parce que monde entier ebi nango ye vraiment ebi Damaris na lo ba Damaris ba fin de l'année yango bo edi ndingo sala ki dernièrement to kinaki na ofel na to yeda ki batu sala ki makeso ba senga ki ba merci sala ki bien constater bande économie sous bazar kuna poto basala ba edi ba orphelin
Il y a des gens qui sont en train de souffrir, ils sont orphelins, c'est tout. Bon, on peut s'en peut-être un musicien, mais c'est pas bien gras. Oui, mais c'est pas bien bazar parce que la musique peut faire vivre, même la musique, la plupart bazar bien gras. Puis ça, bon, on a souffrir, peut-être handicapé, ou un centre, un centre handicapé, ou ça la donne, ok, peut-être un orphelin, quelqu'un que ça la donne. En tout cas, ils peuvent ils à la fois 10 fois 10 fois 10 que les autres musiciens, ils ont une poche, ils ont une selon ma caméra. Na fin na musicien quoi, parce que on peut ami ba musicien quoi. Fiston ya pas on peut caler, ils parlent les maestros Fabregas, Wambote, non mon frère Drigo, Wambote na yo, vous êtes aimé belé, vous êtes aimé besoin no pesa ba kombo, msolo ba kebelo no sitenga te pour aninde ba artiste internet, ba chungu, chasi sungu ba peta we rado. Ba vous avez belé Wambote na bino ndeko na place vous allez, no webinde bo courage ndeko na bino belon avancer toujours. Yo za mo ma ele simba non toujours. Et aussi Makaka. Maman to kende vers la fin de l'année, maman na biso azo ninga sala domo grâce à quelque chose na bande koné mingi handicapé. Mais azo ko raté oui, depuis que la difficulté ça dit parce que la personne veut handicap. Yemo ko raté batia ke aide. Tout on a sima. Handicap, mais ce soit ba handicap ko c'est l'autre na vie. Est-ce que maman na biso me retourne question simple, maman biso to ki chance atanga ki na vie. To peut-être que famille peut amone boui atanga ça que to mo ka na connaissance no de boui to zo ma chance otanga na. Merci ngai tango na bandaki na bina botami boy siko mama azaka na mawa na makasi pona kotangisa ngai mais ngai moko na vandika na moni badinga ba ok classe na lati uniforme na ke kotanga na koti pe classe na ko na directeur mbangu et pe 10 bayambaka ngai na tanga ti na zo certificat na tanga ki ofele te ba koma ofuti ya Minerva me bayamba ngana o ba ke ko komisa nga ote kaka te mazala ki ma Sylvina Marie ba ebike tona kutana na bongo ke nazai misu makasi ka moninga kaka komuneza ikati a ok classe to ki ba mi ngape na lati uniforme ya na ona lati ani achidi na kinae na koti na premier papa directeur alandi maître ndene o travailler bien na zui na zoki 68% na continuer ti na zui certificat na mati nzamba salinga grâce école nezaki na secondaire te tango bakomi na 6e bache premier CO deuxième CO na troisième na matrique première CO tema taka bo mwana na kenda bo pesa mona nga Minerva muta okota te muta obimate so bo pesa nga Minerva te na zombo na zongi ndako ba mama siko za mona handicapé au sa eloko moko te lelo na koma ko regretter pour na za camarade na ngambo azala maboko te azate nga kutu muninga na za liboko moko membo azala maboko te famine batangisa e classe na ekoma ko swanga yango soki mwana nga kimi classe na za na kanda na ya makasi parce na tangaka ke na zo diplôme ngeza lika mususu te mama ka ya pamba ngalo beloko mo moni nakala mingi mama na biso mingi bazabwanya sagesse nem te konta makasi parce que sagesse elo to tama nango intelligent to apprendre nango peut-être na ba classe na ba vina ba ninga boyeboy mais sagesse eza eloko to tama nango mama so za sage yango sali ko tangisa ba lek na biso ko tangisa biso ba na bino en tout cas lika ya sagesse parce que classe niveau koma kiana nde oza boy oza la commerce oyebi ko quelque chose obi ko se défendre obi ko tanga obi ko oza makasi na vino yango important tout exemple to si makasi sima na ba mboka ezaki ndeni est-ce que mboka ba kuko na so tanga vraiment non bazaki na bwana bazaki na sage na sagesse na mutu na bango ebeke boye donc décorer na ngote mama eza yemo konza mtaningeza la bongo parce que msusu batanga na bango andika pas tanga bani basala pelo te na vie peut-être pas botate peut-être pas bi commerce te matanga donc peut-être les gens que famille baki batanga sepo pas peut-être chance la vie mais moi ça elote msusu bazo chance te parce que na ba 6e première mais bazo ça quelque chose na vie donc alinga te mutu moka lo baki devanga nga ta na tanga sanga te non parce que eza bino boza na boanya makasi nzo sala ke biso bana bino to vivre donc nzambe place wana a continuer ko pambola bino apesa bino a longue vie et ko zala bien mato china biso émission malé mais to kende quand non annoncer bino calamité to sala elubu to sala elubu na mana biso en tout cas wa to équipe complet ko nandi ko nga Rodrigue Buzito joyeux Noël place aux alliés Jean-Pierre l'ambassadeur joyeux Noël maman Sylvie Damaris ba joyeux Noël place aux alliés en tout cas ba bonne na bino parce que ko dans décembre nzama batela biso apesa biso makasi po makambo so eleka nango bien maman tuko tala mboka so nezo kende oui tout le monde va changer président makambo comme ko avancer malam mwana malembe tala siko ba konzi ba tala po mais TV na biso ba konzi ba tanda yango so za liba koloba osenga ba konzi ba sala ndeti nene to ba bango nene na ndeko bino ba handicap na personne avec handicap pe na Congo mobimba ba konzi biso adresser fima de ba konzi
Merci. Nazo sepela na makasi ya liboso na président na biso Fati ndenge azo yebake na RDC ba handicapé bazali. Eloko liboso na pesi na papa merci nzambe apambola yo o tcheli biso pe ministre ya personne vivant avec handicap. Esika bato mso ataka handicapé pe mutu awosala nini? Handicapé na vie. Donc tout ça ba qualification ya ebele mais ozwi biso na valeur. Na tondisa manese ko mona Fati ndenge simbaka nani ministre na biso aokita na epesanga esero makasi papa tozali bato bo soutenir na biso o ayebi commerce tchae liboko o ayebi atangi soutenir ye lukele poste na tchae wana boko sepela tokosala kitoko merci. Merci beaucoup sepela pour ça qui kosala kitoko avant to chité to pesa même pesa bambote na balandio so mwande ko mwa 2-3 bazali ko pesa ko bambote pour to tiko pema na kopesa katika mobala ya nangani esika azali na pesi mbote makasi na bosente rigeni mwana biso liboso oyo mwana ya nanga sesi esika azali na pesi pe mbote na bosani pete ya na biso Jimini achidi zo mbote uti pale kinayo na bos wana mama Sylvie mama Marie esika bozali esika botika ndeko na bino azaka toujours toza ensemble na bino ensemble na bino kitoko makasi ma pe question elinga so muke wa ezanga ta émission na biso parce que des handicapés baza pété na baza na poser belé mais ma kokeza la te de difficulté mais ala na batu bazo la noka na poto mama soko senga bango lisungi nino yebsa bango ninga bazo la no parce que dans ma pese grâce aux liboko à gauche ezali na bi koza gaucher donc za gaucher doit être mosala nyonso pour toke da ba sango pas president so ki mamso lamba dans jitolia et le bout donc eza dega mama sala commerce mama osenga nina batu bandingo baza na poto bas ba aider na nini bas elo nini bolam na ko aider soutien kaka ba soutenir ngai na oyo motema nae est touché pona ko salisa Caroline Chidi na ebi koteka pona koteka na 2016 quand ils ont ça na nzia bosa vi na somba mutuka na somba penza mutuka na mbongo na ngai moko bon mutako yoko loba akosi ndeka bino ba journaliste biso boza ko soutenir biso ba personne vivant avec handicap soko bimi otu na zinga ba biso mama na makasi na commerce na seka appui na bino na makasi na biso to kokate tabaleki na bino ba classe na comme na niveau université na makoki te ya kotangisa mwana niveau université mwana avandi so ba soutenir ata mwana o na canal na ye akotombola ngai. En tout cas, boki mama nanga ka wana tika ke micro allo ba bandeko na so ose belé na poto batamtia malambo za na bine belé mutongola mama Anne Marie Banza wana camarade de ba ebede na mama nanga mama Jackie Kenny mama place ozali wana kutola ba nanga ite donc ibosunga Inès Mosa pembe mana Brad pe pour andi ambo te sous place ozali ba Aisha bino nyonso ba juste wana poto na émission na biso to ba émission biso na 100% vivant avec handicap soutenons les handicapés mama nanga nza mapesi makasi ya commerce makasi ya commerce ça la commerce na yebi déjà attends si petit na ngai bon attends si jeune garçon tout diplôme na mais ma koki au côté université zate maman lui peut-être pour na yemongo yemonte habiter que no boso melanga boso non azaka na posa aide ya moi parce que fiti na ende aide na moi na nzambe so moi ne le tangi bien assisté à l'université azu musala a aider moi bango 100% bandi na ba hôtel biso département ozali bo aider maman na biso mais maman nanga ka o ekosala bien bo aider mo soutenir petit na biso qui n'est université vraiment moi na biso atanga asila ba classe kozala bien yo mtu na mission na biso o yanga belon kwa lama oza poso contacter maman na biso apesa pe contact na ye na suka awa bo me ko contacter mo so contacter maman civil ukeba na numéro za la afficher na gauche na C wana ya plus 49 wana bo contacter so bo contacter ngai na plus 243 o eza na C wana bo mo na plus 243 81 198 0914 plus 243 89 75 34 382 eza ba numéro na ngamo ko belon kwa lama beka type option et na ko nous sommes parce que moi aide à soutenir hier à aider moi à université. Nous avons besoin de pote. Vous avez non maman peut-être fin du mois peut-être moi 100. Moi ça moi na côté université moi 100 moi 200 moi 300 moi quelque chose aux moi 20 moi 30 PC arrive à gérer pour petit na biso à côté université malam. Merci na moi biso civil ke ba ko lembate. Simplement est-ce qu'on est longité mais nzamba osonga yo ça toujours apporte ma makambe forma nango ebele quand nous rappelé bino ki anniversaire na ngande on a bino le 23 janvier moi ba soutien na bino ba dédicace na ba soutien na bino pe ba souhait na bino et ça na nga bien na mo na nga yango na on a page Facebook na nga pe za Belon Kwalama comme ka Belon 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 Kwalama KWALAMA Belon Kwalama
wana bon na ngai na Facebook na ngai bien que page de Facebook de tourner nombre d'amis mais na face à pour nous va bien si ça là bien ou soit toquer na page na ngai directement Belon ingénieur BK caméra montage manifestation nion sur activité nion dans ça la kanisa ngwana pe nazo profiter de l'occasion le baké BK studio eza plateforme moko evanda naza tout ça équipement moko ya kitoko makasi tout ça ba DSLR à danger tout ça ba marque ba machine bien bino ndeko na biso boza de partout bolanda biso boza manifestation na bino ana bakobakini ana bakongo boza na ba fête de mariage fête de collation fête d'anniversaire ba fête nyonso boza na boza matin nga benga day boza na boza ba émission na bino boza peut-être na ba organisation na ba église théâtre yo ba chaîne YouTube na no pour gérer Belon Kwala Mabeka triple option azawana nazana te metoza wana toza vraiment bien structuré toza wana équipement eza na wana benga biso ni mona suzaka na se wana na page na pesi ya Facebook contacter nga kuna et kozala bien kozala décider pas plus le chancelier bambote no na bandit place ozali kuna mon grand donc enabi ke calamité na kin amasole ko va na ngona suzana ngo bien pour nzambe akosala neka grâce Enis Bazir ma chérie bambote nao donc rien à dire famille na ngai ba noko papa Bruno bango nyonso bambote ebele en tout cas bozuli bakola na biso de partout na poto kuna to pesi bino kaka ba joyeux Noël babona na place bozali ko zaki ya bino simple mpandisango Belon Kwala Mabeka triple option benga nga Belon Kwala ma cameraman monteur journaliste parce que ngamo na sala nyonso to embele bino makaro to zo rappel suso batenko ya to sa émission benga ke elubo en tout cas pour nga lelo na suki na awa na tiki bino o fêter malamu et ba joyeux Noël ba bonne d'avance ba mbote place bozali je vous laisse bye bye kasivie na natondia wana posa bolingo bamerike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi bakete wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobukana te to sengi bato basabone ya mingi